na imite avec la fiston sai ma finga na okumisa sai siko sai aolinga na changa place oyo nga na olinga kumisete ça veut dire quoi na obalukela e kolo era papa mtu de pas banda na carrière na théâtre azwa ta moto te so amoni ke petit mo babimi na mo bilengi na batu balingi e bakabele moto pe ba omona ke kokaba et s'il te peut ba luka siko ba kabela sur voiture siko ba papa bongo amona no you know. Fidèle abonné sur votre chaîne Concept Touch TV. Merci d'abord de la confiance. Nabiso, Stella et toi la suprême. Et toi, vraiment reconnaissante Nabino, Biso bien, nous sommes bien. Merci parce que vous avez Nabiso, vous avez un commentaire, vous s'abonner. Putain, vous avez s'abonner, vous avez au final notification pour recevoir en temps réel l'actualité, la news sur Concept Touch avec Stella et toi la suprême. Je suis là pour la relouque. La Bino a invité pour la l'actualité. Nazanga Moko. On compte inviter tout à l'heure Petit Sai avec lui pour en parler par rapport à l'actualité par rapport à Azako parcouru tout le monde qui a bien affilé qu'on a à des bailleurs Azako n'a pas la prison suite et le mot est malonga exacté à qu'on peut collaborer Pablo King. Donc nous avons vraiment long et large avec mon invité Petit Sai. Merci, je salue Balobi maman Afi, maman ma solo, maman Zako c'est respecté, maman trop de love pour toi. Babi président Jackie et président Jacques na Evry. Président Jacques na Evry. Donc merci à toi, bon week-end, salam bambo tesika ozakuna, pourquoi pas Babi Steve Kofi depuis Brazzaville, pourquoi pas à bébé Mervedi Kalanga. Ceux qui toza même moral na Benjamin de la presse au côté langa Petit Sai à côté nanu na plateau na biso ya moko alelo ya Stella étoile. Petit Sai. Oui. Boni. Stella qui vient par la grâce de Dieu. Santé savoir parce que moi. Après c'est Alexis Mbote, Alexis Mandou, tala mo vraiment. Ça to bito beta bali solo ke. Tout donc ça va image oyo ya kala. Le passé dans là na bandi de carrière. Au moins avec Petit Sai na teinture mo. Ya jamais. Santé mo voilà l'époque, voilà Ken Pian. Ouais série Ken Pian, on changa micro na série ser na Karine Mokonzi la baronne na pese ba bote bi. On série ba changa ko micro, na ba site ya Kapashi. Ba bibi kapinga, wa ba batimanga o ba za ba ba changa poa. Parce oyo balinga ba pousser nga toujours na keka liboso. Yango so moni boza grâce ya Nzambe nde to komi ti to koma lelo. Carrière za mulaye, combien d'années déjà? Ah, na umeli. Na umeli. Oh, na umeli. Non na sanzela. Oh, nzela nini? Ah, nzela ba petit. Oh. Ba petit fali baleni. Baza baleki na nga ba bimi na sima mukongo na nga. Meneni yo kana te. La kimande internet. Trop de Petit Sai lo bibo mais ba mais on en na ba. O kimaki po oyeba gite ke moto ko tswana iza lokola aussi mamoto na maboko zika. Tenga la zika. Si ça touche hein. Tena sim ça touche. Mo kimara boli mo ka ko YouTube et mon na oti. Na kima YouTube pona mona ke ba buzoba eleki ebele. Et comme mutu to ya mo pe na réseaux sociaux o andotala yo. Aye baka o depuis kala ke Petit Sai déjà ça artiste et comédien. Mais il n'est pas commis chroniqueur, journaliste. Et comme il a dit, ça il débat yonaï. On a télé na dia buzoba. Na zonga na télé. Yango na le galanga mingi na télé penza. Na télé to yambi Petit Sai. Est-ce que ça so melo mukie ya Sai? Côté ba ke to yambi Petit Sai peut to zonga sko na domaine yo côté là. Mama na bana zonga na ko to komela gene tobina masanga koko tokomela gene tobina masanga koko abina mama bina mama bina yasa linga ka ba mela yasa i kama na komi yasa i kama de na komi de yasa i kama toi na komi toi yasa i kama 4 na komi 4 yasa i kama 5 na komi 5 yasa i kama 6 va 6 ah 6 maka kumbwa
mon attention. Bon, vraiment là, c'était... Bon, mon attention. Comment là? Bon, mon attention. Bon, non, on a bon, on est au premier épisode. Bon, mon attention. Merci beaucoup, maman. Petit ça, il doit sentir. Vraiment félicitations. Oui, que Simbi na yo, hein. Au que na ANTPC, au côté na groupe ana pemba la mort puis makambo bandi. Ya bata théâtre. Ah. Papa Masumu, bachanga. Elomba zawana. Bachanga ngaka. Est-ce que yo zo pédateur qui n'est pas na bango? So looking at ngaka na luko point. Mais bon bango baza ba continue. Moi mukia beta mbunda bakolo pe babi. Babi naka. Yeso zaka na âge 12 ans. 25 ans. Bosiko. Ngaka lukaka ba papa mikolo. Ngo ba papa na moi ba papa mso ba mikolo. Era ba papa mso de pas bana carrière na théâtre. Azwa ta moto te. So amoni ke petit mo ba bimi. Na mo bilengi na ba to ba lingi. Bakabeli moto pe ba o mona ke ko kaba et s'il était pe ba luka so ba kabela sur voiture so ba papa bongo amona no ina atala bena na miss mo mabe amona bena ba kiso bango ba simba bango ko maka ba kiso bango mo longelo nyanzambe bango mo ba mo ka mabe omoni ba kisi bango ba simba ko kende pa ba prophète konde ko mela ba jita makamba osala mutema mabe yango moni na kenda kana bango te ngaso tali ngai artiste comédien humoriste nakanga mara trop na ba musicien ba musicien pe ne mutu ba kotisaka nga na G comprendre merci beaucoup camarade mingi na ba musicien a peu comme no molobeli ya bina filé te na molobeli ya bina filé te bina filé ava vient na nga na tiaka epo ye pa tiaka nga poa et ça le respect a ozongisela nga la respect donne et ajoute le réciproque. Flèche à lait accompagné de flèche à retour. Retour. Est-ce que tout ce monde déjà oui ma figurant na clip ya bina fait pour bino mingi Baptiste comédien bokina kuna raposo a sali clip na ye a bengi yo ma figurant. Où est la bima de figurant? Nanze monini. Tiré. Bobengalanga ya mai otikinga wabe. Okomba sunolinga na lata ba kola nanga. Ya RDC. Ba perruque nanga rouge ni nga tellement na coin ve nanga papa liputa na moni na vie de loin na coin allez to ke allez tirer nga kebo vie de loin kenda bo so tali tirer au monanga après wana na zasu na clip ya motema nange mema nyonso ya malamu na mabe lelo ebomi kilo na lata pembe donc wana za penda vemo be oyo atika ngaite achara nga poa yango ngape na ko chaye poa mais neni ozo kene pas muto asila na gaz ane su te ayoka ane su batu ming banga simana ba bima ba nani ne du mettre comment gaz ko le non peso exemple mo au monde to za to tambola to kene to kei to komi ko to moni lo mo bo na gangi nioka osan poani mais que nyoka ngala to keta bonyo konta mtu akufa naye obangi poani po eza nyoka ebemba nyoka sila somote waro bila fila somote bila sila ka somote elongine présence na ye déjà ebangi sa batu mais bila fila sila nzembo neka ya mama kaka ya mama nzembo ya mawa loka mwana moko etike loka grâce à rejeter ye loka va sœur na biso Marie Moussam sœur Marie andemba banze moboye ya mawa azo conseiller batu c'est total net na détermination ya lelo oh ni angrete à grand maître monsieur Hugues Macto Piquer oh ya beti toloka lokola natika yo na balarme na motema malili ya elanga yango yo eye olali mbeto yo moko isolé souci pe epai zuwa pe epai ekotinda yo ofinga moto lingaki je te comprends Pablo Kinyabona e bolingo comprendre aoteya kaka eza lokola biso neti babiso baartiste lelo et comment neti nga petit sai na linga ave na nga Pablo King tamosusu na mwa mabe mo boye po tobongisa entre nga na Pablo mais omoni ke Pablo tamosusu yo Pablo alobelo maloba mwa mabe po olobi maloba mwa mabe po obongisa po eza lokola ofinga mutu oyo olingaki omoni so ave pe obosani ko bolamu nyonso yango moni bina flemba bolamu nyonso ekena mai mabe na nga ekomi publicité o comprendre donc ateya neti ve na nga ateka babiloko na ye
ve akabela ngelo kwa ne pona hémorroïde et traité nga première fois là apesi nga na bi merci na kumisa mais là na sous deuxième fois na sengi vie ve tam tout abi singa bi zela nanu na peso sima mais nga scolaire na yaki pona iga na senga apesa nga OK pas ba calcul na scolaire na okende na bosa siko bolamu nyonso eke na mai mabe na ye ekomi siko publicité na bimisango vraiment yango kabine fle ayima banze mobo o ayidikaka est-ce que yimo ayima banze mo dikaka est-ce que ya za reconnaissant envers place o ya uta mais na bien omoni biso la première disque na biso de solaire ayimba maestro na ngai le maître na ngai olongola nga moto ama o comprendre komisa moto mutu ngombo oyo okumisa ye otia na place na ye ko ye olinga ne place na otia ete oh kasiko ya bongo na okumisa yo elo wande singa na imita vela nga fiston saisai mafinga na okumisa saisai siko saisai aolinga na changa place oyo nga na olinga kumisa ete ça veut dire quoi na obalukela ye mais babalukela papa na bien babalukela papa te maka munyoso auto sara na se et salama déjà avant et dans le film na talango déjà film ana dana talango na bi fait nango so tali lelo sata adaka pire nzambe oui bien sata adaka pire pena daki après le plus beau kitoko bon pour ni sata balukela ra nzambe orgueil c'est que muto yokumisa wana parce que orgueil te ye akumisa yo so yo olinga na bola mwana te bola po yo après sur voiture à sponsoriser yo azan manager na yo Pablo Kini c'est un mécène de scène mécène oui titre comme mécène ba mécène elle roi ba mécène to mona ba vena biso Aboubacar Liondo c'est un mécène ya Willy Mouchen c'est un mécène venanga awa mutiki ba chambre de monnaie c'est un mécène Mexico yo pas bi mutiki ba chambre de monnaie voilà mutuna voilà mutiki ba chambre de monnaie c'est un mécène parce que mutuna ngomoni siko na hebete ka yo po yedi voilà to venanga pe na kati yeto da ne mingi na venanga faire rigola le padre ya moto ya mbu omoni siko na ba mécène wana ya na mécène mo oyo aleki bango tout c'est un Pablo Kini nayebi na bien nani ya Willy Moucheni avant mécène mais nga nayebi Pablo Kini oyo azosala koleka na ba ya Willy ah bon koleka obeti gazon yango na obeta bon au relevé défi na bien l'air to sala makambo to boite ya Willy Moucheni oui c'est bien la kisanga école ya Willy école oyo yebi ya Willy Moucheni te na lobby à part ko soutenir ba musiciens oui ba benga biso déjà to za ben grand yebi la kisanga palais oyo nini école to hôpital oyo yebi ya Willy Moucheni la kisanga ngo boy na pression $100 je vous le dis la vérité on a komi na yebi yo vérité soki olakisi ngai merci soki yo olakisi ngai école ya Willy Moucheni to hôpital ya Willy Moucheni nga na pesi yo $100 bokoma kabwe nga na les bogas de la presse abanda pe kabwe na mona ozo quoi les bogas de la presse ya bina filé nga na za petit sai so na bina mando yebi so ba bolamu oyo les meilleurs mécènes à Sali on dit Pablo Kini a sali ba makambo belé pe azana ba entreprise oya ko sala e belé muto olongola muto na chômage vandaki na palais alu alongoli okoti boulot okomo salaire mbongo na libenga merci vraiment merci Pablo Kini il est vraiment mbongo eleko pamba tokoti sujet ya débat on a bien nous bota on la pose porte-parole à bien il y en a bien à des porte-parole il y en a ni il y a porte-parole il y a bien fileté mais na kangamana pour vraiment teto baka ozamu mukala bien filé na oza mukala ngana artiste ya comédien na koma nga mukala na koma simba chombo naza na boulot nanga nde ebenda nga pembeni ya bien filé yepe asepela nga yalwa makila et tout ça yalwa makila nga na Pablo Kini de tout ça
Depuis Makila de Bayon, on a hérité tout à des Bayon jusqu'à présent, à la prison. Est-ce que vous avez l'actualité? Est-ce que vous avez est-ce que vous avez rendre une visite? Dossier et comme ici, niveau ni. Son a lobby, boy, na lobby na kosi na létalité. Mais tous obengana. À des bailleurs, on est dit qu'on a 11. Venanga hérité wata. Aza vena biso, mabenya soyaka, tout ça baleki na yo. Ba petit na yo venanga wata la poule gagoga misu na ope etala nanu adeba. Est-ce que vous querez kotala yé non kotala nani et monsieur héritier wata na be ko kele ba rendre visite bino avant yo yé héritier da yeba kango kala avant yo yeba ka adeba ka kanye héritier yeba kango vérité azane goga moto na tembe ye tembe na ye héritier azave na biso aotika biso te to dara bana ezalo rola soko boti mwana balobi so papa wa botaka mwana fo basane pa epasuka donc héritier azave na biso aroga mawa petit ça tolingi moi o éclairci ba imboka ba public ba yeba yo juste à débayo aza resté c'est quoi le problème bakangé pour nani est-ce que nenga za la mal bouche ba za la mama aloba ma be na télé ya za porte parole mais ya finga neka nenga finga ba nene ya ba ken pena ba manike ba vie waze kwa nenga finga ba leader ya ba groupe mususu parce que yebisa on a tous les leaders wana ya biso ya Kinshasa bango pe bana bat na bango ba fingela mais ya débayo na bandotangelo soto ke ko totangel nga ken piana afinga affaire tongo midi pokwa afinga héritier tongo midi pokwa na tinda ke kena ta ke panana c'est que falim zela kena ta ke panana yo mo lobi kombo soto tali soto moni janvier to moni photo mo to circuler à janvier yanzora bakanga photo na leader mobo leader na bango scolaire kangi photo ba publier leader na benga bango po basola makamni mais makamna bango ya benga bango bisa bango mo ne ba finga nga bino bolala yo janvier finga makasi na finga makasi wana place ba nga na zo yebisa yo yebisa nga Chris ndoka cop nyasara na réseaux sociaux nga oui na sala cop je suis humoriste artiste comédien petit sai humoriste yebisa cop nyasala donc c'est comme ça quoi tena tuni yo cop nyasala ade papa za kuna za cause ya solante na finga makate nene ya cop nyasala na page na ye ya nene ya c'est aux encourager ba finga bato c'est ça nga boya na tika ko pa finga masona bina finga nga la na mama nempoli au fini na tongo na 10h juste 10h 1 minute na répondre quand on balance ça dans résultat nyozo ki bon na mona nga au fini na résultat te na sa cop nanga musana nga c'est que ça ba président na mine bato batina ka bilo ça nga na président na bien nga na président te nga mo président nga mo na sala na ndenge na nga tous on rapport na dossier à débailleur c'est que à débailleur peut hasard qu'on a juste eza cause ya finga te ezake ba conseiller makam neti par exemple il paraît que ade baba jo ba vidéo na circuler na réseaux sociaux to mona ke na kaba oh oui neto yoki mais bato mususu ba ina ba dossier na ndenga senase ba mo vimbisa ba dossier po bakanga mwana bato mais encore azane pe élu de Dieu nzamba ko okela emawa akobima. Bon, quand dossier Kaba et continue à demander. Kaba c'est un sanguinaire. Mutu to ebi Kaba c'est un sanguinaire. Mais comment auto kufa na ça va kufa la prison. Akufite wana ba ja kufa bien. Na akufite ba la musala ba bomi. Na kufi na akufite wana ba ventir. Oh, wana ba ventir. Donc c'est que akela kuzo akuta na Kaba. Bon, na ebite so bakuta na kuna na prison. Eza lo kwa mutu so akufi. Soki par exemple ya na kufi nga pe na kufi. Est-ce que to kekuta na to ebite? C'est ça le problème. Mais ça vraiment réputation moro ya mabe vraiment ba ni na pas mabe. Mais non c'est bien déjà bana kin. Bana partout. Otomi kili wapi. Non c'est bien ben na fiston ça c'est ma vinga à ça sous théâtre té. Oh ça là oui. Pourquoi? A comment déjà a comment humoriste à ça la mingi ba publicité ba makamna ya ba imo ba bengi ça le comme bodo mais ngai non c'est bino bo sepela na ozong c'est la bino ba biloko oya bien na boya ko zongi ça ngopona ya bikelo ko ngatu na ngai ngwana na boya ko sala groupe ya théâtre to ko kangama na ba yaya omoni na ba groupe na to ba théâtre na ndenga ba kombo na biso déjà et circuler en mboka ngana petit side jamais na ko sala groupe à théâtre na tambola likolo moto et sonner bien té
Attaque na papa na nga oh pour la tia olinga makasi mais aga père 20 ans de mariage penda 20 ans de mariage oh publicité makasi 20 ans de mariage wana père na nga on dit konda na ngo penza 20 ans de mariage ya mama Poupette Kini et Pablo Kin donc bango penda oyo batikaka ngai te bazalaka na ngai merci na Pablo Kin a sponsoriser pe o ada sponsor na nga ada papa na ngai OK na lobaki yango déjà na nosaki yango na nosa mpe sur une émission na yo ngai les boss on peut sanga 4 makolo na sengi na nga marque XT na sengi na nga JT na sengi range T boss on peut sanga IST na boy na nga et quoi ça combien de dollars ba 5000 OK Folar et pas Pablo Folar Folar 2 non voilà mon commis baleta za mutu ba calcul ba lekine bazali ba ndeko to comprendre peu mutu vraiment tout oui na umeli na moto papa félicitations pesa kinga moto mais papa pesa nga pe 4 makolo na ba ketch na nga là na ba ketch na no se ba na sali groupe c'est la 4 makolo a peu 3 makolo c'est 3 makolo za raté wana ngopla na ba ida 2 makolo pona ko na 4 merci na boss Pablo Nzambe abatela 20 ans de mariage et maman Poupette Kini meilleur mécène Angola et RDC les sabana Congo donc yé azamututu na pesi ba merci na nga ba mbote na banze muneti oyo na moni ya na tika yo na ba larme na détermination na yebi ke vena ngérité wata pas zo masu Pablo Kin vena nga faire rigole pas zo ma Pablo Kin vena biso be fali pour papa kuye pe banze munai pe zo ezo beta ma la comme muse pigeon banze moi pigeon beta makasi pigeon aliaka abeti makasi na bandal terrain plein jour taki conseil pembe pembe na kosote abeti pena ndule na yeme azu pena ping pong webi ping pong ngela ksani ibanzi kati yo kai ping pong azu pena pa éliminé toi tu as bien filé na fali pour pas la martyr bien na mwana wana na boyite to zabana to za na mwana to kola mais to komo lié de fou ton di ma pe fali pour pas ton di ma fe regola moto ya merci est-ce que aux aura pena ton ya rosolana moto ye miolitaka ça ça aux pena ton okutana rosolana ye oboza pena projet mo be rosala film mino mi balé te ngana jakite na ke sa film ngana na humoriste na jakite na ko buki mais bosa pe po ya asekisa makasi so ya bengi ngai na bengai mais ozo ko etani rom na ye nous les congolais ala vie na ngai na boité so ya bengi ngana oya so ka bengi ngai te na fonction na tirte so suko abi apporter en plate ndenge comme c'est ko fait le midi apporter qui Kofi de Brazza peine par rapport à ko incarner rom c'est ça ça ngote wa musko makambango apporter ngate apporter ngapwan apporter ngate d'accord je apporter ngato portani nous portons vous portez il porte non, elle porte non. Merci beaucoup pour le numéro de téléphone. Numéro de contact plus 243 84 444 0156 plus 243 84 444 0156 bamote na ngai yo ebika katoliaka na kopo wana penda wana babuka na te basindele ko bosa na biso te nga aliaka na bato ngana surtout papa Pablo yo zokanga magana papa bato Pablo nini lokoso boye nini yango lokoso yobe luka mutu nao na luka mutu na basi na mai na miso Pablo Koete, je te salue depuis Kinshasa, Merlin Boss Playa, na PC Bambote Belé et puis Youssouf Mala Marabout français à la solution, Bruno Lubi Kambongo propre Azadana Kinshasa. Soko l'union ozo mafuta kitoko neti ngai petit sai na komi na tentira kitoko apart ko tia makala betara na Facebook Denza Nkulu Denza Nkulu bio solution ye pena mafuta kitoko za wana na moni ya dada Mundos na pese Bambote Belé Serge Makila Dragon de la monnaie et puis papa Serge Boanasenga na moni awa Masolo Leki ya moto, le PDG Pablo Kini, à part le PDG Bina Filen Yangreta, full boss, le PDG Pablo Kini, Djene, il y a un général, il y a tous les déclarants, Djene, bah pété, et Tonda,
namoni awa mama Poupette Kini mama Mokonzi et puis napesi ba mbote na nga na mama mère na nga en États-Unis mama to peso ka mbote mabole ke belé napesi mbote na papa na nga Rachidi Lukusa napesi pasteur Godefroid Lukusa napesi ba mbote belé merci na Nzambe merci na prophète Konde Paul Dominique papa watira nga ité père spirituel merci et puis na yo moko maman la suprême puis na Stella étoile la suprême. OK, merci Nzambe abatela apesa ebele kitoko. Merci petit Saïd moi mkoza pour docteur c'est moi il mourra mon qui avant to kabwana. Juste merci na Colochen Oyo. Merci na maman Afia maman Masolo. Trop du respect maman Afi. Maman Afi maman ni maman donc maman est Stella étoile la suprême. Na comme na maman Afi donc on lit bien on se fait bien. Babi président Jacques na Evry. Quand on parle du président, on voit président Jacques na Evry Babi, Alex Ngandou, le Benjamin de la presse. Pourquoi pas l'équipe technique Mobimba, il y a concept touche. Merci na émission. Aussi c'est là qui n'a pas commentaire, abonnement et puis bon la notification pour recevoir en temps réel avec Stella Étoile vos émissions juste nulle part ailleurs ici sur votre chaîne Concept Tâche. Le quoi Tobana qui n'a petit saille, tout ce qui s'appelle naïe, ce que akobina, ce qui pas ko yemba, ce qui pas ko loba, ce qui pas baluka mabele kakaye. Petit saille à vous. Yeah. Bonsoir à tous, maman Rocky Bizimungu depuis Dallas. Yeah. Nalali. Nalotindoto. Na tout na skoba ba ça va. Nabi Nzambe. Obi osali mukili. Nalilingi nao. Nzambe abisinga biwi. Sotali Dieu a créé l'homme à notre image. Mutu lelo mwana mwasi. Polula mwasi olula na libosote. Il faut luler ga sozo kende. Personne va kende, mais sinon et regardez quand nase. Nase wana tuna ngotalani. Boule. Moi si sozo denda, pour mona bonzenga ya mwasi, il faut tambola, ezanga te plasma. Tambola denda, ana forme nini? Boule. Mutu navi potonga. Osala makambo bien. Il faut ça na boule. Mukile sama na boule. Mutu pe fo. Yaya, faut que boule.